tomate période nango ezalaka elanga mais sikoyo toanelanga me tomate ya cher makasi tomate ya cher baoteka motu na prix na ye okende mesa mosu okuti tomate moke boye batiango combien 2000 francs oki place mosu okuti otie 3000 lemba 5000 en tout cas tomate motu na prix na kati ya kitamo ye tovivre awa tomate eloko moko ya fond de risque. Fond de risque pe ya malonga te, fond ya malonga te. Tango kozwa ngo tyango na mesa. Il suffit ka mo ika so rebeti so relale bébé poli. So koza ngo pete be pisi mo etekama ezate, be pisi etekama na tomate. Mbaki na ngwana etekama na 300 000 to futi transport carburant mataki. To futa transport ya be bindeti biso to uta pompage longola aller retour 5 000. OK zigida tango OK zigida transport zigida comme 2000 tango ozonga ka boye e mati susu tango ya nango pe boye tango pe na 4000 ba comme déclarer. Msumi bale 4000. Msumi sat boye 5000. Mo muta somba ezate. To banda iko somba ba kesi ya tomate oko kene na 25000, oko kene na 20000 osombi tomate. Mais sikoyo na minito ndenge tozolo baboyi. Kesi ya tomate eza 250 000, 230 oya mabe 200. Tangu boko ya nango na wenzi awo. Tomate peso teka mate. Boko tia mbuma oyo 2000. Na 2000 wana ozo calculer 250 yo bimisaki. Mutu akoya ote. Nazolu kaka ya 500, nazolu kaka ya 300. Ale biloko nyonso ezobeba. Pona nini? O mbongo ezate. Prix ya tomate na marché ngapona nga na omona raison monter parce que ça les langa ezala mbula toliaka toujours tomate mais ya tour oyo tomate yango to ebité soki ndenge nini soki ba greno basela tomate basomba ngo na dollar to ebité c'est dernier état tomate ezaya romata makasi bandaka na marché to bandaka komona ndeba mama bandaka koteka tomate bandaka kotekama bien ezala ne langa ezala na mbula tomate bandaka kotekama bien. Mais ces derniers temps, tous les bâtiments ne sont pas que tomate est comme cher. Parce que tomate tu es bique, basomba on a dollar te, basomba on toujours na fois congolais et outaka na bas Congo. Mais si ko to ebite zo matapona nini. Ba commerçant ne bazo ya herba okuta kuna dollar et mati. Ba ta transport pe ba mati seli bango. E ba ko mati seli bango ba ya bango pe ba ye awa ba mati seli bino. Avantage ya mbongo ozo bénéficier za nango suste. Liboso ya rezali na moi c'est ozo zo moi bénéficier mukie. Siko ko donner avantage eza nango te po eza nango na bénéfice te ezaka po sombango otekela ba matungulu wana po so matungulu tomate eza te oteka mati. Que moi j'ai constaté au niveau des Zigida là-bas, si vraiment au niveau des Zigida et qu'on arrive à lever les mamans qu'on appelle le maman manœuvre là, en tout cas je crois qu'il y aura une bonne évolution. Parce que nous là-bas, si nous partons acheter nos caisses de tomates, tu vas voir les commerçants qui ont venu avec les caisses là de tomates, ils ont venu avec ça par rapport à 100 000. Et le maman là, s'il prend des caisses de tomates là, il met leur manœuvre de 50 000. Si en tout cas on arrive d'enlever tous les mamans là de manœuvre, les commerçants dès qu'ils viennent avec ces choses pour vendre, et même prend vraiment la place d'acheter ces choses et de vendre ces choses chez nous, et même, donc il n'y aura pas de problème. Tomate, jour mususu borosomba ngona 180 000, jour mususu borosomba ngona. À l'époque, tant de borosomba tomate, qu'est-ce que tomate moi bandai ba 40, 60. Mais pour le moment, tomate est comme le prix cher. Pour les moyens de transport, il y a des commerçants qui sont en mboka, transport exact. Ce que sont sombi l'oni biloko na ya récolter bien té. Aye nango awa augmenter prix. En tout cas biloko est mata moyen exact. Bon on condamne vraiment batamboka comme tel té. Bango pe ba osomba. Ba tia on a semence mabele, et mon mabele pe et bimisi récolte bien té. Tant yesu kwa osala momba réussite kuna pa na bilanga aye na mboka na Kinshasa amatisi prix so totali bien basali bilanga ba mike majorité to bimi to tondia mais musala moko na mboka ezesu ndenge ezako évoluer tant mbuta zalaki omona mabato ebele baza na mboka ba osala bilanga pona bato baya nango Kinshasa bato ba se vivre bien ezalaka sous bongo te makambo échange.
neti tomate eutaka Chine te eutaka Dubai te ezosalama na Congo. Donc soki toki na Congo central tozwa tomate sikoyo ezomatela nini? So tolobi elamba c'est normal peut-être ezouta Chine mais tomate te. Tomate ezaka na Congo central toki tosombi panier toye nango esoma na franc congolais sikoyo ezomata nini? Bon ba commerçant pe bango pe bakomi kokotela dollar makambo. Akende kuna sombi mwa panyana na mwa 12000 aye bote na sombi panier 50000 akomi ko matisa ba prix bongo pesa malamu te. Donc ba mekana nous ko changer pe ba comportement na bango. Soko sombi eloko na talo malamu yo peut-être na talo malamu de sorte que peuple elia bien. Na tango kala tomate zalaka chere te bazoteka to mopiko che 5 oteki na 1000 francs mais sikoyo komi moko na 1000 francs. Ba difficulté ezanga te oke ko somba ngo tango mati na mutuka ko fina ngo tango ko yaboye de ko koma kaya misoso ya ko paso. Commerçant zo ya ko teka biloko kuna kana kati ya Gambela na Zikida kuna bazo senga bango ba droit de jeu belé ba cheli bango ba pomba ba tomakasi bazo dépasser bambonge belé fo biloko pe mata. O eza na mesa na sombi na 160,000 eza périssable oteki yango lelo esili te elali lobby obligatoire mama okozanga kolongola te bambuma oyo ebebi tango oyo longoli oyo ebebi donc ozokende déjà na faillite ebongaka tango sombi yango boy clientèle ezali oteki yango esili herba moyo ezosala makasi soki evandi na moyo yebaka ke lobi tango koya kobimisa yango okokuta nyonso ekomi pete do tango ekomi bongo client soka ye asimbi ebebi atiki ebebi. C'est la fin de votre magazine Expression Populaire. Si vous avez aimé ces belles images, dites merci à Junior Bolamba qui est derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis au revoir. C'était comme une rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité.